Bonjour à tout le monde, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizwibino, Zambalola aebako, pambola bino, bande konanga. Shalom naba homme de Dieu, naba chantre de l'éternel. Ba shalom ebele esika bizwibino. Bambote ebele na bino nyoso bokolanda la danoise. Vraiment, likez vidéo s'il vous plaît, partagez aussi. S'abonner massivement. Ceux qui première fois au quota ou bien aux alliés, vraiment s'abonner. Ceux qui auront la notification, en tout cas, kende place wana ya sonnerie wana, fina yango, place angonga wana, oba nous aurons notification na biso. Vraiment, bo sunga chaîne oyo, bo s'abonner ebele, bo liker massivement. Pour la chaîne na biso oyo la msaka conscience, surtout ba jeune bazana besoin ya chaîne oyo vraiment à bo soutenir ba maman ba papa pour na ba conseil ya ba jeune. Aux appels un problème ya mariage, aux un problème aux autres libalate, en tout cas meka pe biso, meka site na biso live together. Msusu ozwa mobali ya malamu, pourquoi pas, mais yakana ba critère ya malamu. Bande konanga vraiment tolintolo bela makambo etali prophétie. Tozana batu ebele bazali vraiment découragé na ba prophétie, mais ngai nazo pesa nazo encourager bino bokende koluka prophétie te, mais soki prophétie yeli yo lokola ovaino na ndako ba bengi yo mama na lotoli yo ndoto boye yaya kozala kolobate wana toyebi te soki eza ya nzambe soki eza ya nani, parce que nzambe ye moto asala biso nyonso tu, biso nyonso nde toza boye na diabulu na nyoka na nini na fourmi nyama nyonso wakoko boma mbwa eza nzambe moto asalaki, epi abaki nyonso ezalaki bon na miso na ye. Alors soki moto moko nzambe akoutilize n'importe qui ta mosusu moto wana aza kutu nganga, me nzambe utilize ye mpona ke soki likambo wana ekokisami nganga wana banga aloba makambo oyo namonaki lokwa moto moko lokwa Yesu Masiya ayeli ngai aye kolobela ngai likambo nalobi esalami mpe na bongola motema yango na bandeko na nga bo néglige basonge te ko néglige prophétie te, vision te, yaya examiner yango. Kutu ta mususu ko examiner yango te. Yomba moko zongisa na maboko ya Nzambe. Ndenge Ezekiel na Bible asalaki. Baye ko yebisa ye na musai na Nzambe ke Ezekiel ozuliwa. Eza suko moni baye ko yebisa yo koloba te o tout est révélé condamné. Yaya sala lokola Ezekiel baluka la moko face devant Dieu. Tu es que biso nyonso tokokufa, mais liwe ezaka somo. Liwe surtout soki otiki bana mike, bana baza mike, surtout no soki nanu boti te, surtout soki nanu osisi ba étude na yo te, ozana biso na makambo moni liwe pele mso foya okomi passionniste, oza suna donc même yo mo bandi kosenga liwa. Mettons aux anan na posa ya kosala makambo boy oza na charge moko boy il faut nanu o kolisa bana oyo il faut lengela na bana oyo yaya il faut fungwama, il faut prier ceux qui prophétie yaya parce que bato ebele théâtre wana ba nzamba zo linga bango nzamba yebi ke musala na bango wana même eza musala moko ba noble. Ozomona neti na bapoto boye bato basaka ba théâtre na ba théâtre royal donc basa bato moko musala ba noble parce que biso sikoyo tozoye bango valeur nango te basa bato moko bapesa ke éducation en masse biso to YouTube ye kala te mais éducation to banda kozwa ngo ebele wapi na makambo na bango ba théâtre tango théâtre nigérien ye echangeisa bato na motu makambo ebele ke kindoki ezalaka ke baboye bamanipulaka ngo boye basalaka ngo boye eyaki mpena koya kobangisa pour dire ke théâtre wana eza na puissant eza puissant
mais le quoi tozwaka ngo ka ndenge wana yango ozomona ke nzambe ayebi mosala wana abina no muspe bato wana pe bakosa ba théâtre moko boye balamusi peuple conscience ke to mboka eza malamu te il faut tobunda bango kutu nde baza nako baleki na bamusicien na puissance olia mosusu biso bato tobundela mboka toyeba te bopekisa bamusicien na mosusu babeta te pour rien mais bato mpe bakoko changer ko révolutionner peuple eza bato ya théâtre na baéglise wana bomonaka ebelebele pour ce pasteur bandika ko donc bato bako kufa pour la prière bandi sokoli bango moral mboka na ba se révolutionner ce qui peut batatika bandi ko saka ba théâtre bazola tsaba tout faut boyer faut boma basusa ba théâtre mokonzi moko boye ki wana ba salie bo ba kotelier bo ba donc bato ba etala ba technique baza penga bato wana baza vraiment obomona ke baza bato makasi na mboka mais omoni nzambe alobela bango bana chance nzambe azolobela bango bandeko nanga azotika bango baprophète ezala baprophète de bale ezala bawapi ezala ya nzambe mais bazozwa maloba na considération te suzi batindeli ye baprophète combien mosusu ayebo tozomona liwa pa susi mosusu ayebo nzoka nde bango nyonso wana basimba bakisi so oza moto bakisi yaya soki moto mosusu alekeli yo mbala moko alekeli yo ozomona kutu bafale asali to aleki niveau ya Kofi est-ce que Kofi akuta président Macron ata mboto ta mosusu apia ete mais tala niveau fale akomi nango mpona koloba ke olakisi moto kisi ou bien moto aza na bozana kisi ke biso na bonzambe tokokani tokokani mais bato akisi baza bamosusu baza na niveau boye bamosusu baza boye mais biso na corps du Christ biso nyonso eza na corps du Christ oza kaka soki toloba suki oza na importance na corps du Christ mais bango bongo te. Alors bandeko toyoka prophète oyo ndenga prophétisaki Suzi soki Suzi penza acheka yeba ndimaki nzamba solo abandonné musala wana ya théâtre yaya lem supelelo makaka diaka tonge toloba makambo susu mais to sala nini mayele pe bazozwa te bandeko bo ne zappez pas landa émission tina suka oyoka ndoki ya théâtre 12 bato ya théâtre ya basi na mibali bakushaka na bibembe okoyoka on émission oyo okoyoka ndeni Suzi makambo nde ekomaki ozoyoka ngo awa tozobanda na koyoka na prophétie ya liboso ndenge esakomplir parce que eza faute ya prophète te prophète akoya koprophétiser ye te moto akosambelelo yo moko kosepela otie ndenge Ezekiel asalaki atourne nzambe abakiselaka ye 15 ans 15 ans eza ebele na vie ya moto so mpe babakiseli yo okosala makambo ebele donc bandeko nanga ça dépend ya age nini Ezekiel azalaka nango na ntango wana moto azalaka na 70 ans moto azalaka na boye babakiselaka ye 15 ans comme na 85 ans donc bandeko nanga tolanda nano ndenge nini prophétie liboso ebimaka dozela moke asimo problème awa voilà dozela moke kozonga nango j'avais déjà annoncé qu'avant la fin il y a avant mars il y a un artiste moko okufa un politicien okufa na musicien moko okufa yango na zoloba te papa omoni na monde la prophétie il faut savoir biso to ba ma te pour nous sepelisa parle encore comme un prophète de Dieu quand on a besoin de l'eau na lingina tsa même bande ko na biso basala comme témoin avant to koma début à mars c'est-à-dire vers fin avant février ici là et un artiste moko okufa mais na moni mwana mwasi oui parce que il faut comprendre quand un monde à théâtre quand un monde d'artiste pourquoi artiste va okufa belé
parce que na kata monde d'artiste jalousie za makasi mais na moni o akukufa na moni mwana mwasi azara ekoni mais na moni akufi na poison mais na moni akufi na poison mais na moni akufi na poison zali eza oui et bakata souci moni ba débat des personnes eza na moko o quitté biso avant oui avant fin il y a février je parle comme un prophète de Dieu comme de Dieu on peut. Voilà. Donc, vous comprendre, prophète aye, aboya qui même sous couper sa précision, parce que biso pe ba tout ça même na ba influence. Mais tant on veut ba citer combo na yo, ya ke ba don balobi e bakata ou bien souzi. Parce que l'inge couper sa précision te, et en dengue ye nzambe apesela ke maloba na ye toko condamné te. Les royoka ki ndengwana, au sa nini au koti prière. Soko za douti na mutu wana soka za mutu akisi soka za nganga soka za nini yo lobi merci Seigneur na yambi makambo et puis na zwangu na zungi sango bisika bikauka na boyango na kukufa tena obandi ko prophétiser obandi ko loba et puis olandi ba directive nini mutu wana balobaki na yo mais tolingi ko salela ngote tolingi ko juger. Yango ba mona makamba Kongo te bango ba mona kaboye te ya bolanda kabiloba loba batona baloba te tant bazolo bela Suzy aza congolaise cela veut dire que elle fait partie à Congo tant bazolo bela Kingandi tu fais partie à Congo eza wana ka te ke ba diamant ba minéraux ba guerre bo ba nini boité biso nyoto to fait partie soki prophète wana nzamba lobi atindeli yo lokwa ange alobelo poni yo lingi koyoka te olingi kaka aloba makamba Kongo yaya tozokende malembe tolekisa mwa moke voilà tolekisa mpenza mpona on sait les gens qu'on prédire bango makambo e ko salam yango moni nzamba tinda ba prophète un prophète asa po annoncer biso makambo e ko salam asa po annoncer biso makambo e ko salam nde tam to ye na 4 émissions zamba zo pesa nga message ya ndeko Suzy Suzy okufa mais pourquoi non tout nzamba besoin insister parce que ba pesa nga message ya basi mibale j'avais vu tolobaki en émission passée na avant que to koma tolia bona ne je me trompe pas tolobelaki si maman Bakata na maman Suzy mais la personne on nzamba ebisaki nga ezalaki Suzy pourquoi on comprend na kata monde d'artistes et comédiens jalousie za makasi na kata monde ya artistes et comédiens kisi eza makasi bon occupé bon mécano eza makasi na kata tournage ndenge basala ka ba tournage or eza na bato o baza concerné o ba yebi spiritualité ya bondoki ya butu ana ko lobana deux contextes eza na artiste belé bolandaka abo sekaka basala mambozo seksa biso na kata s'accélérer na kata spiritualité ba yebi bondoki ya makasi. Et ce sont des artistes qui ont des pièces et des tournages à Zalaka. Et l'ongine est figuré. Dans tous les films, ils ont figuré. Pourquoi 12 tableaux, 20, 50. Il y a un souci. Parce que les tournage. Et ça, les artistes qui ont permettre de citer 12 artistes. 12 artistes. Pour pas soit succès à ça là tableau na kata ba ya tournage na bango c'est-à-dire à soit succès rapidement ba ça 12 personnes ba kusaka na batu ba kufa ba kenda ko kusha na esprit kusha na bibembe oui ba kusha na bibembe comment expliquer et ça là ba mort que ba coopérer ezali ba mort que ba coopérer pona ba artiste ba soit bi ba corps ya bato ba kufa ba kusha na ngo pona succès oui. Ndesoko basala ngo événement sala ba na tournage. Yango remarqué mutake net tournage bien. Mais est-ce que tanta abeli a sali fièvre? Or ba taquer na spiritualité ba yibie moto. Nde ba loba ke ba yibie moto. Ça dit ba yibie moto ba tourner l'étoile na ye. Ye mo a tourner et ça té. Na kata monde artiste mais au monde mutu mususu ayaki bien pour tourner mais a comme devant scène a ko kalisauté oh producteur habite bon to mekano ni ne musu a salamu ba pesi mutu musu a sali a jouer rôle na yi oh ba kota ba kata ba kisi ko kene na ba kisi ba mengu moi j'ai rencontré déjà un artiste moko ça reconnu awa na kanga esprit na ye ezo bime kende ko sala invocation esprit ya mengu na ba Congo
Mais je vous, papa, dans le baka, un prophète, bande kotambwa na mukili omona makambo bande kuna ngai botambwa na mukili omona makambo eza kohinda eza kohinda disciple na réunion céleste papa tant le baka bande ko basekaka yo participant nazo yebisa yo un prophète c'est quelqu'un qui parle avec Dieu. Il y a des choses en bako privé à ko bombe na mokonza mboka ma bombe na prophète te on l'a dit papa et na kata monde ya art tant on a un message à maman Suzy 2 jours avant Koufa et ça m'a qui entre si je me trompe pas ça va les 21 si je me trompe pas j'ai eu à parler avec son esprit parce que j'ai vu son esprit en train de pleurer na boutou na mon esprit ya maman Suzy le même esprit bimena kanga maman tala mwana pour na sa confirmation ka Koufa le même esprit a souci et bimeli ngezolela mais na tout ni souci pourquoi tu pleures alors bi artiste ba kosinga ba simbi singa touche. Oh, bah si on touche pourquoi? Est-ce que Susan on a eu bakio? Il peut pas bimer au cas. Je vous dis papa. Mais n'appelle ça qui message à souci. Moi j'ai donné le message parce que je savais. T'es à radio t'es bande combattre la message. Moi j'ai donné le message. J'ai pas connu souci na bien boité mais je parle. J'ai parlé avec son esprit. J'ai parlé avec son esprit. Parce que esprit d'ailleurs. Esprit na alors artiste va kosaki ezana njonting moko yaki contrat mo fait basa la pièce moko muko na ngwaza na poto je parle comme un prophète de Dieu contrat on attend ba yokani basa la film wana e ba pesa ki attaque parce que maman Suzy aza artiste mukete aza artiste moko o aza reconnu pe azouaka bien aibi art na ye netango ba sélectionner bande ko ba ke do tourner film wana de place ba ke tourner G Koufi ni poisson liwa tourner liwa Koufi eza liwa na été eza liwa ya artiste moko alinga Koufa ya mobile pour ne pas citer son nom ici asombi liwa na ye c'est-à-dire azala qui esprit faible yango na zo bisa ba artiste tango bokenda ka ba tournage keba rouge à lèvres yo zwaka ba fond de thé otsaka keba ena mutu musa ko sengo pesa parfait na sa enatsa pour ani tango pesa parfait ayibi étoile na yo yango mona ka batu mususu lelo ba comme va que tournage face na mutuka a comme c'est-à-dire a même monde influence pas mona ke yé pas ali alors que no louer mutuka batete ko louer ko defa aya nango pour ala ki sabatu ke ngape na sali oh na kata spiritualité soko za faible ba ko le komoto ba ko lia yo ndo moni makambe comme maman souci tango esprit na yeso lela yo na solo baté papa na solo ba simbi c'est-à-dire ba lekie moto ba simbi se touche ça empoisonné wana esprit na yende solo nanga parce que avant Koufa son esprit na biso na kata monde spiritualité ndenge ni dezalaka so muto akufa lundi à partir déjà samedi muto akokufa amiye on sentir déjà qu'il a akufa oui à consentir déjà à son koufa parce que à mon moment c'est un phénomène moko ko comprendre et na kata ba phénomène esprit na ye comme il a ko luka ko bima et ko luka muto sa connecter sa fort na kata spiritualité pour annoncer PC annonce que muto so koufa oui des place ko kutana ye parce que son esprit a dit qu'il est prophète Grevis à sa fort na kata spiritualité na bi le 21 le 24 et ça la mi na mois au février wana ya sana vivant oui esprit na oui parce que on a expliqué na kata monde spiritualité musa na kufa nati muta na kufa boye aroye ba déjà que na kufa jour tel et ça le cas occultiste tant que na ko zo succès même c'est là succès no ça là 10 ans et puis da question na 10 ans na ko peut-être na février dès ko peut-être na mars et puis da que na mars na kufa olandi yango mingi bazaka na mars aye ko kebongo na mutema alandi Yesu siko ba miso so balandaka Yesu te oh peut-être et puis da que esprit na ye natika na 4 jours la vie na okufa esprit na est-ce que bando tambola yango mona ke loti ka batu musu ndoto okolota ndoto na loti ya na bino akufi na okipa bino boloti na bole na matanga mutakufi maintenant mutakufi te ça dit ba loti c'est déjà na ndoto na muto asa esprit ya ndoto aloti ke na loti mama bino akufi o mona pe une semaine mama personne ni akufi mais na lota ki angot et salami ça dit son esprit et que luka muto asa na sensibilité muto asa na force et annoncer déjà que nazo kufa na kufa cette muto boazo kufa ne esprit a souci tango etamboli e okuta ko bisanga que ba kosi parce na moni azolela reba kosi mais ndenge mama Suzy akufi il y a la capacité et on benga esprit na eto zongi sona nzoto très bien
Merci, il y a la capacité à raison s'exprimer dans tout. Par quel manger, par quel moyen prophète Gavis, il y a ça bisona. Celui qui a koufi, a kenda kambala moko, c'est-à-dire a koufi moli moli keito et ngaka nanu et tambolaka. Kembinaye, le lagueur na bisanga artiste. Na lingi hôtel m'attaque le juste juge. Et nzamba tellement qu'attaque juste juge. La fille akufa, artiste on akufa. Akufa sibit, papa akufa na hôtel papa. T'es pour ne pas citer. T'es na kata monde ba comédie na solo bango awa kisi ondo keza makasi. Jalousie. Les lobes te belé basa na poto mabala ba kufili kona ba comédien. Combien de ba comédien ba boto li batu mabala na poto. Vraiment. Mobali na poto ayaka kine ba vacances pour abimana ba artiste. Et maman asa na poto asole la maya misu na ye. Zamba ko tika ngobongo te. Dieu est juste. Donc quand on a des commis au bon, ça fait pas. Mais c'est ça. Parce que Moutou Moussou a sa poto, il suppose qu'il y a un mobile. Mais Missunaye, Zamba, c'est juste. Moutou, il y a une maman. Artiste, moi, faut aboto la kaya mobile. Alinga mobile, Aoutara, Allemand. Aya ling mobile. Tant aling mobile, awa mbala komika ba kin, pamba, pamba. A commencé la projet, pas bien, ça, moi, je suis à quel poto. Ne maman, on a un bien, un prophète. Ne n'a pas de problème. N'a pas dit la mobile, n'a pas de to pas dit de kala. N'a pas si. Mobile est l'autre côté, papa ne toko. Le nom de ma salle, l'autre est poto. Mais mobile, il a ma salinga boy. Mobile, est salinga boy. À quel artiste était très comédienne, qu'on a Kinshasa, à komika boy, à ben sa artiste, na prophète, na ben yo. Na bi ok. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous devons prier. Nous habitons au côté de nos jeunes. Au côté des jeunes en 3 jours. Offrande à maman, ou action de grâce à maman, ou à Pessa. J'ai prié sur ça. Nous avons mis ça, aux agistes. Nous avons mis mobile à côté de à s'attacher à une femme. Na moi si na moko. Tala moi si abotine bana ba kembi na ye. Le laquelle on a bisanga ba artiste. Na lingi hôtel m'attaque le juste juge. Et nzamba tellement qu'attaque juste juge. La fille akufa. Artiste on akufa. Akufa sibit papa akufa na hôtel papa. Comment on est là? Bande kwa tangi kombo na été mais bozolanda na boke nyonso na ni pe ko ba commentaire mingi te parce que makambo eza trop spirituel eza pe makambo pe sa biso leçon. Donc bozwaka ba makambo o à la légèreté. Soko monike kokende ko luka na o prophète te mais au moni ba bengi yo o ndoto o mutu bona famille à l'hôtel yo o boye donc zwango mbala moko ya tiango na prière. Banda ko prier ndeko nanga eko sunga yo eko bimisa yo na makambo ebele oli obwa kisango ba na ebi makambo te ba prophète ebele ba so bima ba prophète te yaya biso to na miso mibale to mona musika te bato ba mona ka baza ba lobi ba négligeaka ba prophétie te mais ba examiner kango yaya. Yo examiner ngo kaka pasi yo zomona yo examiner ngo après otiongo na ba prière tozo leka tozo koma na sona suka pour ne pas citer te ce qu'on a ignoré ba artiste mo ko fera brusquement bazé belé na yebiso na litoi bazé belé ba bona biso ba silika nzambe ba bona biso ba silika tawa kufi je te dis la vérité non yana ko sopani. La maman Solange, la nanga la demande maman. Artiste nini akufaki bandeko. Artiste nini, ngala yemena. Ah! Bon ça va tout le monde après. Non, c'est artiste. Mais dis-moi, c'est quoi, tout ça. Est-ce que vous assure que vous savez Bintou? Oh, plaisir, trop sûr. La minute parce que place esprit n'est pas naïbi. La minute où le corps y a place esprit n'est pas naïbi. Et tout ce que tu as sur Yoko. Na lobi place esprit n'est pas naïbi. Ba le corps, yo la moussi. Oh. Tout le monde a nabi au monde a nzambe mukia. T'es dans tout le monde c'est ça. Mais c'est ça nabi au monde a nzambe mukia. So on sala on ndeli parce que 7 jours et koki au monde esprit ya bintu pardon. Et so tambola nan. Et so tenenana.
esprit na ye eokende na lit de repos bien lit de tourment ceux qui bakoti na sama belé mais lokola balie ya kolia mutu nyonso balia mutu nyonso baboma ya koboma esprit na ye ekenda na lit de tourment na lit de repos te na weki place na malamu te na bi mutu nyonso baboma ya koboma balia ya kolia esprit na ye ekenda na lit de repos te ekenda na lit de tourment donc ngolo bake bintu ndaza boye akenda na lit de tourment nalobi esprit ya mutu nyonso o balia ya kolia Montréal, est-ce que Marambo Nazoka Beneza solo? Ah oui, ok. Donc, nous le baquet, mon lit mon aïe, n'a lié de tourma. Na lobi boy, mutu nyonso ba boma ya koboma. Mutu nyonso ba ndoki balia ya kolia. Ok, na fait. Mais avant Zali, monde si mettait chef na bonga Zali. Azali. Voilà chef ya ba retourna siko motuna. Trop commissaire ni. Ah, ba commissaire peut-être un tabac, ba commissaire peut-être un teka mikata mama teka malé au ça pour sa commerce. Parce que mai wa bon mutu akufi à ça 3 jours à se décomposer. Surtout zo na no. Ndenga se décomposaka mai wana. Ba rozwa mai wana ba tina bidon bien na bouteille ya ni nde ba pesisco artiste wana. Tama boya na mu succès. Oh, appelé tournage là sur mon elonginaï. Tournage sur elonginaï. Combo na yo ta auto succès. Succès oui. Asa déjà na maya bouteille bazo sel. C'est que soki lokola esprit a bintu eza dire. Et on a lobi que eza na 3 artistes au bintu olongola. Parce que na kata réunion ba okende réunion. C'est déjà comme si bintu musuni balé na. Kasi de mai ne wana skota ba so pasa na ngo succès et pesa bango retour. Et pesa bango retour. Selon yo est-ce que liwo eza liwo normal ou déjà liwo normal te. Mutu na sa ko fara avant 120 ans. Bon lobe ça la volonté nzambe. Parce que nzambe pa ko longola mutabi bon ça mutu na longola e pa yo pema na. Voilà ben nzambe souveraineté nzambe. Mais normalement nzambo akela biso lo ba ke mutu ko sala combien? Batu bakolanda ye bandeko na ngai abi batu bakolanda bandeko na nga théâtre oyo eza kitoko te ya Congo. Mais selon yo deux hommes par rapport à liwo ya bintu est-ce que ça va tout mususu ba comédien mususu ba sepeli basali ebele na biso ko na otangi 12 personnes. Est-ce que autant là autant mon émission on raisonne mingi on a mis ba belelio autant en émission avant faire émission autant à 2 ça va deuxième partie autant à 10 ba ebani. Oui, bazar reconnu. Si bazar ba yebi que prophète wa yebi. Ya wa tumusu ba linga bisote. Très bien. Toujours est là sur l'homme de Dieu. Na banzi ba de ba ko vouloir. Mais c'est le juge, mais mission cousin boy. Bon. Tout ça là est mon cousin po mutoro fandera tika talaka émission talaka émission. Donc voilà, tout ça là de façon que dali bandeli tisuka peu que kayo na yo yozonga donc c'est un peu ça. Monsieur Zagate Fozagala, 1 heure du temps, tout qu'on se témoignage, bien sûr, tout au salon. Mais l'homme de Dieu, tout comme Nasuka. Dernier message pour nos artistes comédiens Rosalie. Ok. Nous sommes pas pour nos artistes comédiens, artistes comédiens, mais pas musiciens. Nous sommes Sabino, il faut que ça la keba na kata monde art. Liste Moussou Ezali. Et ça, artiste Moussous. Bazo éliminé. Mais ba opomé na poison na moni aza ya mobali bientôt bana posa ba kata carrière na mukuse non c'est que la artiste comédien nyos oya zaka na église ressemble te c'est le moment succès no sala mona zambe tanga kombo na epo na eba pe ko se repentir eba ko lukelongi na nzambe ndenge Ezekiel ayaki bande ko baza pe ba artiste comédien belé papa. Tant on a moni quand même il y a Souzi, tu as parlé, tu as dit les noms boué. Mais ozo bakaka moko ko na poison. Ça c'est vague. C'est ko baza banani na banani. Bande ko to komi ko chité. Ça contacter le prophète Grévis. Zambe auto bondelaka. Alors ça ngate ko salo bolam. Mais na moni artiste musicien moko. Pendant to sur la no aw. Parce que biso ko lo belaka biso pe en pleine scène. Na moni musicien moko mais na moni ça na complot moko ezo salama ba na posa ba sili sa carrière na ye mais musicien na moni za fabrication ndolo va ile ramona na moni ba fandelier voilà bande ko biso to sukia wa pona
ndeko na biso ndenga sakoli alobi ebele mpona bato ya théâtre eloko vraiment nga nazwi parti na ye natiela bino mpona topartage lelo ezaki eloko esali nga somo koyoka mwana mwasi osuzi ndenge liwa na ye bato ebele baprofetizaki yango mais mpona nga nakolobaki c'était une chance pour elle ata kutu soki akufi physique mais spirituellement akota lola na sens ke alingaki ayamba nzambe na ndenge ya solo abongoli motema na ye vraiment na ndenge ya solo et puis ata akufaki nzoto ekufi mais esprit na alingaki ekende na lieu de repos epema na kimia alors baoyo nyonso bolanda nga bangai vraiment na conseil bino bo négliger baprophétie te bokende mpe koluka prophétie na makasi te mais soki ekomeli yo na église osambelaka na nzela bandeko baloteli yo bandeko ndeko na nga konéglige yango te prends ça avec amour avec sagesse décortiquer yango de l'intérieur vers l'extérieur loba eloko nyo ezokomela nga bandeko mposa ngai moko na oyebisa bino na mosala oka tosalaka ndeko mwasi wana yebi abenganga bila danoise keba makambo okomona bakotika baninga me yo bakolatisa yo kofinga bakosala yo boye akebisaki ngai malgré nabimaki déjà mais déjà nzambe aprévenaki kofinga yango mpe esalami à 2 reprises esalami kofinga wana mais esalingi eloko te parce que nasi nayebaki yango si babengaki ngai pa ndeko mwasi topesi bambote ebele aza na États-Unis meme na swana na mwana mwasi moboye na YouTube abenganga déjà abila danoise keba nzambe azolakisanga ke mwana mwasi akosala bobo musu mama musu abenganga asilika kuta lubila danoise nzambe andokolakisanga bandakala nazobenga yo kabona na ndeko mwasi zala boye mais ntango toswani mbala moko mwasi wana témoignage donc partir ya wana nga na négligeaka témoignage te euta na sidi na nord na nganga na ndoki na nzambe na négligeaka te na koexamine et puis na prier pa tata nzambe asala nini alongola yango obie soki ekomi epesanga donc kimia voilà donc bandeko na nga c'était ça vraiment bolanda epuis balobi 12 basi na mibali bakendaka kolala na bibembe mpona baya kosala basene ale yo ndeko na nga mwasi omikotisa ngai natalaka kaka bateatre ya kingandi ngai nakendaka kotala ya boye te yaya ntango yo okoti na secte wana omilati kombo wana tu fais partie na bareunion na bango spirituellement sans koyeba mpona bomona différence entre ntango biso tozokola kisi magie ezalaki nde ekomi sikoyo te il y avait pas au groupe aboye au batel il y avait pas musicien nyonso azobima na ndenge na ye nga nasepela na papa oyo mbalalinga banze mais jamais olobi ki o naza mwana molokai o naza boye o non mais tala lelo basecte wana epesi bango bakombo epesi bango bagroupe bamosuku bazozwa me bakombo ya bible mais basalelaka bible wana te ale bomikotisi yaya bata mosusu ozokomprendre te ozala so à l'aise te esprit na yo komaka koyengayenga nzoka nde bazwaka yo kana ka nde boza bafani wana batravaillaka na makambo na bino na bakombo na bino na baétoile na bino soki oza faible bato ebele bakufa na bango toyeba te omona kaka ozalaka na babone ebele oyeba te so bakenda wapi nzoka nde biyengayenga na bango basi baleka bango bakufa na bango. En tout cas, bon attendez, salut. En tout cas, j'espère que l'émission est aussi sabino. Botika ba commentaire na bino. Actrice nini akufaka na hôtel. Soko yebi kombo na ye. En tout cas, j'aimerais ochango wana na se pour la toyeba. Makambo yo efongo ya biso miso. Botika la malamu tokutani mbala sima. Bye bye.